Ah ben, désormais, nous vous apportons une nouvelle émission qui s'intitule Vivre Kinshasa. Vivre Kinshasa n'a pas ambiance naie nyonso, n'a pas facette naie nyonso, n'a pas lolenge naie nyonso. Ah ben, je suis Kinshasa. Plus précisément, je suis la commune de Lemba. Tout justement en face de la foire internationale de Kinshasa, on va bengi bongo Fikine. To yelelo, to faire découvrir Bino, to découvrir ensemble Bino et le monde biso. Qu'est-ce que c'est Yanzete? On va bengaka demi kinkole na Lemba. Eh ben, bon à la brancher, bon à la scotcher parce que ma solo est bandit, ma solo est kitoko, ma solo ya bien. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Vous habitez Lemba, vous habitez aux alentours de Lemba, vous habitez Kinshasa, vous habitez pas Kinshasa, mais vous aimez bien Kinshasa, vous aimez bien venir faire un tour à Kinshasa, visiter Kinshasa, faire du tourisme à Kinshasa. Ah ben, nous sommes là désormais pour faire découvrir Kinshasa. Lipa yopi, on me la moi kopo ya pio, on me la moi jus ya pio, on y a moi nsaba ya kitoko, moi liboke ya kitoko, on peut misape mutu, na ndenge ya kimia. Nous sommes à vous. Ah ben, suivez-nous. Tout la moi mituna parce que nous nous sommes dit que nous allons vous faire découvrir Kinshasa. Bon, tous les coins et recoins de Kinshasa, vous allez vivre cela au travers de cette émission Vivre Kinshasa. Eh ben, to bandina, to banam tababoki et to antaba. Tobanda na mutu maboke to tuna mwa mituna to kasala ngondeli parce que même si biso a eza demi kinkole to bito soki pona nini eza demi kinkole to busana to kutala na maman excusez-nous yaya. Bonjour. Bonjour madame. Bonne. Bien. Qui est ça? Vous assure? Ah si. Faut aller belé parce que dans mon maboke tu quelqu'un a mis ça tout donc teki na ninga osala. Que le nzamba basali na teki mwanda motika mbaleka. Vraiment nzamba za lokumu. Maman yebisa biso. Bino boya a depuis quand? Ya dakala. Kala puis d'aba à 4 ans. Donc c'est que vous pensez quoi bien. Grâce. Ce que mouvement côté ça landé. En tout cas mouvement côté très bien. Ils ont très bien, le lamba fait bien, donc que ça la fait propre. Donc il y a moi depuis à ma ya. Sikoyo dans la caméra. Benga bateau bailanda yo na internet, na baila kolanda na télévision na Kinshasa. Benga bango pe kumisa maboke na poto mona ke non ala penze da demi kinkola solo, comme ça la tuna kinkola solo comme la royale. Oui, c'est on est. On va aller sur ça fraîche. Donc, tout ça, on va fêter, bloc fraîche, la fraîche, ma boque est solo, les armes citoyens. Mais si on va côté sucre, là, Mike fait derrière la caméra, Montréal, Mike, ma côté sucre, c'est pas vraiment mon son de Azo Kotabiso. Comme ça, tu as vu qu'il y a qui colle, les nez, mais ali fleuve, les gars, mais c'est melakuna. Mais il y a comme si c'est fraîche, mais ça, on a mis ça fraîche, mais ça, après, c'est tout ça, mais c'est place, mais pas des commis, tout ça, bloc, il y a tout fêté. Tout ça, mis ça fraîche, nous la fraîche, mais c'est mon personne à bon to sombi to quel bateau to kati to atubani siko kolamba siko boki na kolamba donc ça ba maboka ngo ya mbisi ya nyama mbisi ezali ya ngulu pe ezali ba donc tous les mbisi nyeso ko luka eza. Ok, maman lobi bambisi nyoso koluka ezali awa ezali wapi? Tozali bongo na Lemba foire. Tout juste en face il y a Fikine. Lipa bebe na Fikine na sipayot na sabanzete. Olongo so mpepa kitoko ya fraîcheur, on met la moi bière bandenga rokitsa motema ndenga kimia, on met la moi sucré, moi jus, moi mai, bandenga pio, koluka biso musika te, toi na Lemba en face il y a foire internationale de Kinshasa. Eh bien, merci maman. Puis c'est le micro, on a vu ce limite, ça n'est pas aussi vite tolo na yo. Tout la mbappé bateau en tabac, et ça bien. Tout pousse à nia, ou tout coutia, ou sauce. Tabac zali. Merci. Merci Ayam. Bonjour Ayam. Tu es sur le micro, hein? Limisana Simba, yo te tiens au sac là yo. Merci. Bon yawa.
Ah mais tout ça la propre taba propre mais yo mona ba sese nyoso ngo mona mais. Mais la moni tabeza na mobale ndio tulia. Ate mais tala na te ba client mais ba client ba te ba ko la virus mo ate mais to sande ntara yo mo. Donc, coronavirus c'est qui misi ba client bo te ka bien te. C'est ça qui misi ba client c'est mais ba c'est be yo mo mona te mais taba biloko belé taba azali mo bimba. Le mo kwa te mais est-ce que ça là taba bien? Normal mais on tout ça la poste va mettre ça. Va mettre ça tout. Ah na omega so asise mso na omega sima mais na ye bakaka so mo ça la taba bien. Pe ba asise na lemba ipare bino ça la taba bien. Beaucoup mikutu ko kimisa batuna kasavu ba ya na lemba parce que lemba en tout cas kitero mingi. Mais et bon on a denganda taba Issa chez Issa mais sérieusement so la posa on y a taba ba sala mo so bo na posa aussi ça au mobile taba sala siko kumisa taba na yo na bibe pe moni taba o na vrai taba so fanda wapi ya na lemba et pas Issa no ya taba propre so soit propre mais nyoso lima ezali mutu mususu ye kuna merci beaucoup na réponse na yo na simba yo na chamiko pour question ezala kitoko na peso na mbote papa mbote maman babi pare koto onde spécialiste en tabac koto kutu moi te na lo ba mingi ezate ne na lema to kanga masolo c'est tala ka kuna pesa ba poulet mayo donc poulet simple tout ça na biso bien to beta on a moins cher cap on dit poulet mo bo to te ka kutu ba poulet mayo za 14000 francs et la sec et pinga donc poulet simple te ka biso wa 12000 francs mo na taba 3500 madana wuti ba ti ka ba place ni ba zo te ni kolia mabe kuna ba na lemba ne to kanga masolo mais on a souri parce que tout tika ba côté to kenda kuna po yon tabano za bien to soso na yo poulet mayo na yo ça bien bon so na lobi boye ça dit que nous comme ces hommes bien on vraiment donc so na comme si boye za mabe mais ba ya kusana na ta moi c'est moi boye ba kuma na na lemba ba kuta dia na kanga masolo non na mongala donc ba kuma nangana Issa na zana wara et pas Issa comprendre on kuta nga dia na kanga masolo nyo solution eh ben non alobi na biso soki boye awa bokokuta ye esi akanga masolo abi aza wara et puis aza mwana mongo to mongala kapa mongala aza mwana mongala solo donc ayi solo mongala depuis le boyebi ke bangala babetumantaba na ndenge mokete toza faire découvrir biso kaka awa toza na lemba na sa banzete na lemba foire tosololi na mutu ya maboke tosololi na mutu ya ntaba tosola na nani tobeka kotala mama kuna soki olinga kosola na biso topusana mama okosola na biso te mpo nini mama tosali nini moi mutunaka moke par rapport ya kuwa na bino nde bogera yango est-ce que mouvement ezala kitoko est-ce que botekaka bien depuis makambo aconfirme ye est-ce que koteka ezaka ndenge ezalaki liboso pusana posa ya ndimi biso merci zela mama toswa mikro limbisa mama yo oza na tomoni mesa na yo eza mesa malewa na kwa ya lemba foire est-ce que kobanda makambo ya corone ye kobanda bazongisi bino botekala bakwa koteka eza ndeni bon kotekeyaka bon mwa moke kaka mwa moke malemi eza kotekeya bango mais mouvement ndenge ezalaki liboso na nosongi mpenza te ezongi mpenza te mpe bozotekaka mo ezosila na journée quantité ozolala nango oui fufu esili mpe olanda ebandeli leso mpe ebandeli mbala mibale kaka bomi sikoyo message nini okopase baye bazalaka na kasavubu baye bazalaka na ngaba baye bazalaka na commune ya Kinshasa balingi baya kolia na lemba awa na lemba kabi na lemba bino nde finali pare bon na lemba so oye bon olia na yo so olingi malewa yo kaka so olingi ngulu taba soso tige kwa yo kaka kitoko makasi so baye dendo nyonso ezali nango bière mpe ezali donc kitoko emo otalaka asa nzete nde eza mutu nyonso oya oleka ozwa motoko na ye nzombo le soir yebela palais. En tout cas, merci beaucoup. Merci maman. Maman lobi mutu nyonso azoya aolia na ye azoleka na ye nzombo le soir yebela palais to continuer to luka nani so ko répondre biso. Bonjour maman. Bonjour. Bonne. Ça va?
C'est bon, ça va. Oui. On va écouter pour un autour. Na évité. Ah, paysage, je vais me ressentir. Ah, kitoko mingi. Tokutibino awa na lemba. To éviter wa mo lemba. Te dans un na lemba te nga vanda na mbinza pigeon. Donc d'ailleurs côté la mingi bakama na bazala ba na lemba côté. Donc so to côté préféré mi ko ba na tian j'étais pour pepa bien zawa. Kolia masaka malili donc c'est bien ça. Il y a autre préféré pas dans l'histoire. Non, ça c'est grave. Eh ben, fidèles téléspectateurs et internautes, ça c'est grave. Donc, elle habite pigeon à pigeonner. Vous comprenez quand je parle de pigeonner? Donc, à pimboué, à tiki pigeon, à yebongo, na lemba. Ko ça boni, comme la moi alors. Mamoko. Aïe aïe aïe. C'est qu'il y a coton de l'équipe qui a pigeon. Hein? Oui, bon, des préférences. Mais c'est pas la pigeon, vous pouvez faire ça là. Donc, quand on a longue pigeon, on a vendre. Ah, c'est que la monnaie bisona bango moi. Toko quand même, la nzete pour la lille les ala vacances. Donc, vous pouvez ah, ça va vendre la monnaie en dans un pigeon. Ok. Il y a la préférence nous vendre à la serre nzete. Mais ah, on peut pas tout barantaba, soso, poulet mayo. Oui, il y a beaucoup plus aller à ngulu. Gounango par rapport à la pigeon. C'est gounango za kitoko. Biso ko tona caresse masangeza na ngombe, ba to mela mami ngité. Bongo nani comme la on dit liboke awa, il paraît awa za de liboke a pesa kitoko hein. Liboke a surtout ya ngulu na ya mbisa mai. Ça la vraiment kitoko. Za kitoko mingi. Za kitoko. Donc sikoyo peut-être monsieur le relais liboke boke okela ndako élection libume ah soko lier vraiment liboke. Élection limité. Sikoyo ozoyebisa bayeba kolanda on habitando ike na bandako na bango na ba bureau na bango bayeba lingaka kolia liboke ya bien ya fraîche mais amona kinko le trajet mulai po akende oyo ça va oni ba maman ba papa ba ndeko ba yaya ba leki ba tonton boya bo se tracasser ba moni embouteillage mikolo za makasi na ba kokende boye donc ozo na bokonda mboka so abongisi nzela ndeko mama a dégager lo ka embouteillage za makasi so bokoki kokende kuna te boya na bino ka ah so boya boko se retrouver eza bo bino bosi ba poto ya boko ka chaleur te a partout boke place musu boka moto non ah venez za malili d'ailleurs ba opena boya kawana boya boko se retrouver liboke kitoko malili masanga donc classe nyonso bien bakulu na bazapete za na propre calme au vent à l'est hier yo sepela au telemo kenda bino ba eboutaka poto ya solo surtout yo muninga na ngai yo miyebi natanga komona Jaris Fimbo ya solo bino ba eboutaka poto mama otukoloba esika mupebe ya bien ya ngoyo surtout yo muninga na ngai miyebi yo muto ya na ndako mukomso bisingana misolo ventilateur libanda osika il fait chaud Mireille okucha ventilateur libanda te eh bien désormais kwa kosa ventilateur libanda ndako te yaka naona sa fikina wa na kata fikine te en face fikina yaka na kosa mpepera na sa banzete o mela mwa moko na yo po osenga ventilateur te boyete mama bongo ngapela na ngi s'adresser la vie na moi dans poto ali bola mokonza gijon bien na ngwe makotano ya ko ka chaleur wada soko ya mbalo ko keresi musika te yaka no ka face fikini na sa banzete calme ovani na mpepe mo eza vie na ngo sepela on peut ça raison merci. On peut ça raison vieux Alibola. Mokonzi à Guijon. Prochainement, désormais, Lemba Foire. Ah oui. Merci ma chérie, je t'aime bien. Nazelo on a bisous. Maman et Likamuna vivre Kinshasa. Vous venez là de découvrir Lemba Foire. Lemba Foire na kati ya foire te, mais libanda ya foire na sa banzete. Pio wapi. Malilio wapi. Bien oyo wapi mama oyebi ate yako découvrir awa eko salo bien makasi tokomi bongo na suka osepe l'émission oza na coin na yo moko songolo oza na espace na yo moko songolo oza na maison na yo oyo lingi peut te faire découvrir na ba Kinois te faire découvrir na ba Congolais te faire découvrir na ba nyonso oyo balinga Kinshasa vous pouvez nous joindre au plus 243 89 16 58 120 89 16 58 120 aux Ubiso to yepa na yo to découvrir esika na yo elongo na ba banso balingaka Kinshasa na bandi tokosuka pona mukona lelo pe na sengi na bino bolanda biso chaque semaine on a sengi na bino bo s'abonner massivement parce que biloko boye ezokoya
ébélé. Je dis bongo merci à Mike Moukadi qui est derrière la caméra. C'est lui également qui va s'occuper du montage. Merci à vous tous qui allez nous suivre, qui allez suivre cette émission. Merci à ma tendre maman que j'aime bien, maman scolastique Kombediluaka, à ma maman Émilie Mbila, à ma soeur Hélène Nzouzi Sita. Merci et grand merci au général de l'armée de l'Éternel, le général, le professeur ordinaire Sonny Kafuta Rockman. Eh ben,